makasi soki mokonzi nango eza azali boso lobi il faut mokili mobaba yebake faci nde moto aza na majorité na Congo mobimba eza 300 personnes wana te naza koyebisa bino yango. Nous avons montré notre bonne foi mais bato bamoni biso neti bayuma na bango. Nous, par conséquent, nous ne pouvons jamais permettre encore que Buzoba wana esalema. Mboka oyo tobundi na bino pendant 37 ans, tozalaki na institution ata moko te. Mutu ata moko te akoki ko impressionner biso mpona koyebisa biso ke non biso toza majoritaire, biso toza songolo pakala. Toyebi dans quel contexte banomaki bango nyonso wana. Nayoka ki balobaki boy. Au prix à Lipa et Mati, il faut être malade mental pour réfléchir de cette manière. Au sein du gouvernement, Fachi n'a que 35%, Bangonde Bazana 65%. C'est-à-dire quoi? Si ça ne marche pas, bakoki jamais ko sakanana mokonzi na biso ke yende aza la base ya pasi nyonso. Tokani malamu. Tokani malamu. Et puis na lobi boye. Nayoka ki balobi lisusu ke mutu ata moko te akoki ko intimider biso. Mais il faut vraiment mutu esala avant de dire n'importe quoi. Biso na bango batumbanda ku oyo. Bande kona biso bakufa na ndako oyo. Tozana histoire moko ya mabe. Mais le fait d'avoir accepté à kotambola na bango eza kopesa bango chèque en blanc te. Et puis Bazako Lobakeno, résultat élection et Yebani. Oui, je vous rassure que élection, résultat Nango, Félix Tshisekedi a gagné qui Yango. C'est raison pour laquelle c'est raison pour laquelle Bamoussous va comprendre un message Nanga Mabe, Tango Nalobaki que Kabila za sérieux. J'avais dit ça pourquoi? Puisqu'Andimaki de fait naye, Aboaki imposé. Naye. Tokani malam. Ça doit être dit clairement de cette manière-là. Moutouako Sabinote. Yo, ma bon, on va chercher. Yo, ma bon, on va chercher. Puisque Moutou à reconnaître les faits naye, à Tiaki Dauphin naye, à Monique Dauphin naye, à Boyko Kissamoboul, c'est sur base de cet élément-là, au Bissot Tolobela Yango. Tokani. Moutou a intimidé Binoté. Lobby, nous allons marcher. Vous